Koubou Kanate, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV, ma amosa. Bonsoir, bonjour, bande konanga nyoso ba Congolais esika bozwami mbote na bino. Toye lisusu na lisolo oyo ya pasi pe mawa ya ndeko na biso Martin na Priska ndeko na biso comédien na biso oyo likambo oyo eza pasi pe mawa. Soki boza komona tozo sala analyse to émission na komona makambo oyo ndenge eza évoluer. J'espère bomona ki lobi to sala ki analyse concernant dossier oyo mais eza ko se multiplier chaque jour. Papa ya Martin azako laka seko laka. Et eloko papa Martin azako loba ba koko bandeko ba papa ba mama boza koyoka yango. C'est le moment bobenda ndeko na biso Priska bote ya ye na likambo oyo. Bandeko papa aza atinaki voice na ye na tina ya koloba soki bango babongisi te libala wana ekozala te pe ekozala te. Atuni batu bolingi kaka nasala eloko bongo bobenga. Likambo wana bandeko toza batu oyo toyebi to bantu, il faut to respecter ba parole ya ba parents. Likambo oyo batu bozwango na jeté. Ndeko Priska amega kozonga sima atala mwasi ay kofandisa mobali atei mobali pe ape azongisi mobali ke azongana na ba parents na babongisa po babala po lokumu ya libala eza babokilo bazala na kimia. Mais likambo oyo ya libala toyebi te eza boni. Papa atinaki audio na ye, batu bamonaki audio, bayokaki audio, mais lelo papa atindi video abi ngai ye yo bomona ngai, papa na bota Martin ngai ye yo. Toza komona neti ndeko na biso Priska ko comprendre. Soki aza ko comprendre ya solo que non libala wana balingi yango te. Aza emuso ya chance na ye, quelque soit quoi, amikitisa nano, akende babongisa na belle famille na ye. Et azwa grâce wana ya bénédiction pour afana kimia na libala yo. Peuple congolais bande konyoso ba comédien esika bozali bome ya kofandisa ndeko na biso Priska pour conseiller na tina azwa charge ya kopesa mobali toli pour baza la place moko. Ndeko Martin oza mobali, oza papa, oza na bana, oza libota na yo. Quel que soit niveau ya problème, biso tout mibali lokola yo, mais to sengi yo te otika mwasi na yo. Mais bongisa na papa po papa azala kimia. Papa azala ramoko. Papa basombaka te. Ndeko ezali liteya ya ndeko na yo mobali. Oyo tozo kopesa yo. Atangi communauté congolais sunga papa azala komila kisa aboyete. Ozo la kisa papa na biso azala komila kisa partout kotina ba vidéo partout bamona ngani na bota papa ngai yo mama pe abimi. Boyoka papa makama koloba est-ce que ezali malamu na communauté? Ba conseiller oyo botama ndeko Monsieur Martin, bon mère kofandisa ndeko Monsieur Martin, bozongisa na raison, na tina a comprendre to tika makambo oyo ezoa na niveau oyo ezokene. Bandeko nanga ba Congolais, toza kotela bino wa vidéo ya papa oyo aboti Martin na ndenge batini ba message, toza bino vidéo bomona ndenge mama oyo aboti Martin, ndenge atini message, est-ce que ezali normal na kati ya ba dans la génération oyo na ba moment oyo ole to ki me to zo bénédiction ya batu oyo basala ke non nzambe asala ki grâce abota biso yango to mbino vidéo bolanda vidéo bo comprendre bino moko ongana yebisa kiori boso ba mono kingaite omoni tata Martin nenge na inda ka mono neti ngando neti siningale eloko ba ko comprendre ba mona ngai na miso batala tata Martin abota ki Martin ye wana Monto toka boy mwana na yabara mwasi wana. Boba waka makamu na iko finga. Na finga nani? Na yai na nkana mpona bakroki Martin lokola mundele. Ndako wana yo mwani wakangi foto ndako nanga yango wana. Tunanga mwasi ya munene. Oya ikro ba makamu ezanga ntina. Amoni ndako nanga bie. Amoni elongo nanga bie. Botika yatika kokoto dibala mwana nangai. Bolo bana family wana mwana na ngai akobala mwana na bango te batata wa mama bandeko toko na boy na kosanje te famille Priska mwana ngo na yeto pichi kana yebna komo na yete na bana mpoto wa yali kune bele na yechi bango akopesa yena mbote te bakotola mpe mobali na bango te mobali na bango mobali wana Marta uti mpoto na wa yaya na ye na wa reki na ye
bamono ki yete aye kaka na ndenge na ye kaya kisasa ko tata moni yete ko mama ye yete kaka pichi kanga kangi ye na ndako lokula ya na kisi ya ngambela akangi mobali boya bitangai mama ya pichka tata ya pichka na yona pichka na kisi ngai na njame mtawota kimwana to mona o ya kolonga boya la si boye kulikisa mwana binole nkisi oyo na makasi na ngai na njambe ekopola mwana bina kobola mwana na ngai te akozongela mwasi na ye mama oyo ya mpoto belisi fanda na yo oyo alobaki sibisa kubengani Martin na mpoto amonaki ngai tata soko bisa abengana mwana ngai na mpoto na mposa na ye Martin ye moka ikobe balele mwana mwasi wana ya kisasa asali ye nkisi akomi kokamata telefoni abengaka ye na miso na mwasi na ye bino batata bamamenda oyai na mobali na yo mobali asolaka na makango na ndako na yo na miso na yo yo kolingango wana nkisi oyo mwasi oyo asalaki ye na mpoto na Kongo Kisasa asali Martin dango Martin akoti mobulu na libala na ye mwana mwasi wana ya mpoto abengani mobali na ye na ndabo te bolongoli ide wana Martin na mwasi na ye babuti na ye bana bakobalana oyo ya mpoto mo ya Kisasa bakobalana te naloba sikoyo Martin azali mwana ngulu kama makasi ongana bomba kina libumbu sanza libwa na moni passe pona mwana wana na yeko bote na 3h du matin na moni passe ngana zane mama na ye naza kulinga koloba mingi te pamba te soki nazo loba maya miso zo yela ngana ma kasi nazo tala ne nzambe apesa nga mwana wana nzambe abimisila nga mwana wana nzambe akolisi mwana wana lelo azali lokola tata na ngai ya liboso nzambe ye mutu akobunda etumba wana kabola bana Priska ya solo Martin toyebeli ye pista te soki pista nayebi ye te nga nayebi mama Belita waboteli nga bankoko babengaka nga ntango yinso mpe batuna mama na bango yoka nkoko na biso aza wapi mpe bakobenga nga na monoko na bango Martin nga nayebeli ye pista te nayebi mpe elongi yango ya pista wana namonaka mokolo wana nayebi ye te nayebi Belita mpo nasengaki nzambe lelo naboti bana ngai mibali babala baolfelin bazangi bamama Belita aza na mama te mpe nzambe ayokolaki ngai na losambo na ngai Martin ye kobala Belita azangi mama nzambe abenga ye ngai na mama na ye nga mama Belita naza na mutu mosusu te naza na mwasi mosusu te nayebi mutu mosusu te obele Belita onga nayebi Martin zonga nsima tika ozonga mutu ata kisi yango baliesi yo ndenge na ndenge me makila ma Yesu Kristo naza kobelela ntango Yesu makita na nzoto na yo mabebisa nyonso wana mabe zonga nsima tala nsima zonga mutu. Oui bandeko, j'espère bolandi papa ndenge alobi balangage ya boye atanke yo mobali atanke yo mutu oyo fanda na poto atanke yo mutu oyebi nzambe oza na bandeko baza pembeni eske eza malamu papa to mama aloba balangage ya boye eza mutuna totuni na bandeko libala oyo ezali ya malamu te libala malamu ezala libota ezala na esengo mais libala ya ndeko na biso Martin eza libala ya problème yango tosengi ndeko Martin bongisa na famille bongisa na libota po libala na yo eumela soki oza kobongisa te ndeko na ngai bamikaka tono ekozala mingi na bomoi na yo parce que bango baza ba oyo nzambe asalaki grâce po ba mission na mokili eza nzambe nde atinaki bango ba mission na mokili to volonté ya nzambe wana otosa yango po oumela mokili ndeko Martin oza mokolo oza responsable nyonso tosalaka eza biloko ya mokili tokofuta me bongisa liboso na parent na yo po ndeko Priska azala kimia azala ere nyonso oyo ndeko moto apesaka nzambe kolinga te papa akoma niveau oyo akomi toza komona koluka batu bolekisa message oyo pona tina mariage esalama te ata mwasi ya poto aza kosala makambo kio baparent baboya mwasi na yo ndeko nanga bongisa
ndeko na bongisa ata mwasi ya poto nde moto aotinda bato kino baparent base venger contre yo bongisa kaka oza mobali bongisa oza mobali bongisa osolisa baparent ete baparent bapeso aval wana obala mwasi na yo pour du bonne forme ezala bien ke baproblème ezala ndeko na ngai quel que soit niveau ya problème yo oza mobali ndeko Martin ndeko Priska oza conseiller zala conseil malamu na tina ya vie na yo ozala na mwa bénédiction wana ke Priska kotaki na famille ya ndeko Martin azali na problème mais moto alongoli ye eloko wana eza Priska ekozala bénédiction makasi mpona yo ndeko Priska oza pembeni ya ndeko Martin mpo aza koyokela yo tosengi bino na kati ya télévision bandeko oyo bakozwa bopartage message na biso oyo tolakisi bino eza papa atindi image na ye epai ya ndeko na biso yango tozwi topartage ensemble na bino radio télévision eza mpona bino bosabone massivement merci beaucoup bye bye.